eloko tozala ngo posa toliaka malamu eloko tozala ngo posa atela biso hôpital ya bien eloko tozala ngo posa abomisela biso banzela eloko tozala ngo posa na bateke abomisa azwa décision ya bateke wana décision moko ezozwama na bato bazokufa na bateke ezate bato basalelaka biso bilanga bazalaka kuna na bateke bango nyonso babimi population nyonso etondi lisusu awa bato bakufi ebele boko siko bilanga yango masango yango tokozwila yango lisusu bato tolesela bana babomisela biso programme ya bateke tala lipa oyo mwana inane mpenza kolia yango mpenza kotonga lipa oyo mindele bazala kobebisa mboka na biso bakolo mboka tozonga nsima bango nde bakende liboso lipa oyo mwana inane soki bapesi ya kolia mpenza atondi ebongo ngai mama mokolo nakokisi 40 ans lipa oyo nakolia yango mpenza natonda fa oyo ezalaki ya 100 francs lelo ekomi 300 francs tala lipa 500 francs oyo lipa 500 oyo lipa 500 babongisela biso mboka ebongo lipa ebebi mboka mpe ebebi bilango mpe teka bagrene oyo nyonso fati ateki yango ateki tokoteka bagrene wapi na njili bilanga ateka fati soko tokende wapi na alela imbu ateki yango siko banyongo na banyongo mboka na biso kotebetiaka bagrene kuna ekangama kuna siko tokozila yango wapi yango toyaki yango oyo beto yango oyo esali biso boye na bana tokotangisa bana ndenge nini. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie, je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes que vivent au quotidien les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide, comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Ndeko papa, ndeko mama, élève, finaliste, topé pré-finaliste. Yoka bien, yoka lisusu bien. Collège Sylvain, Bazali Kosala inscription, bonne école primaire, collège Sylvain, Azali Kobanda inscription, des premières années tina 6e. Et bongo cycle de base, de 7e à 8e. Maman Nangaye. Enseignement de qualité. Peb enseignant, il y a hautement qualifié. Bazali une expérience et Kuba.
Tala Batman na bango kitoko. Kozanga tendeko. Et bongo pour la secondaire, na humanité, collège Sylvain organise les sections et options ci-après. Commercial et gestion. Coupe et couture, hôtellerie, construction, latin philo, maman nangaye, scientifique, pédagogie générale, électricité générale, mécanique générale. Ya boina zanga, kozanga tendeko. Yo moto sala examen d'état, mbala mbala. Ozwakate, occasion yangoyo. Okanga bakoko na banoko bandoki tala. Yaka kozwa diplôme na yo na collège Sylvain. Bango baratakate 100% sûr. Collège Sylvain, formation ya solo. Formation ekuba. Ndeko otangisa mwana na yo na ba école moko mwana zwaka mayele kakate tala. Kimambango na collège Sylvain, bamba te kuna formation ezali ya kitoko. Formation elenda be ekuba. Ba formateur bango moko bazali bien formé. Maman nangaye. Adresse Avenue Ntsakala numéro 14, quartier Kimpe na Binza Delvo, na commune ya Ngaliema. Référence météo à Trebaumbu. Téléphone benga na lombango penza po babombela yo place. Au collège Sylvain, la formation du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est le seul souci des 5 enseignants du collège Sylvain. Chaque instant, poème réclamé par l'élève Nyanda Bundinga Rosie de la 6e année au collège Sylvain. Je vous remercie. Si les canards savaient parler, il aimerait bien aller le dimanche au café. Et si l'escargot savait téléphoner, il resterait toujours au chaud dans leur coquille. Citation réclamée par l'élève hier que nous dit l'élève de la 3e année primaire au collège Sylvain. Je vous remercie. Un jeune avant des trottoirs, amis au milieu. Très chers fidèles abonnés des Eokani Télévision, nous sommes là toujours pour vous donner ce que le meilleur, comme on a toujours dit, comme les formations exigent l'actualité. Et voilà, aujourd'hui nous sommes ici, plus précisément dans la commune de Kimbatseke, dans le marché où on appelle Barebel, ensemble avec vous. Tout simplement pour ça, là, eux, ils ont eu investigation, comment est-ce que Maman Nabiso va aller vivre. Quant à moi, votre humble serviteur Jordan Lubaku, je suis toujours là. On a poussé, on aura toujours Pembeni à Peuple, Koyoka d'Alliance Nabango. Dollars, ezalaki na 20, lelo ezali mata. On ne sait pas comment est-ce que mboka oyo ezali kokende et batu bazali ko vivre ndenge nini. Et nos mamans batikeli biso vraiment bazangi malobate, bapesi oyo ezali ba doléance na bango, comment est-ce que bazali ko vivre na difficulté biloko ezali ba client bazali te. Biloko ezali bato bazali kolela to ezali toujours likolo. Ensemble avec vous na kozala vraiment na ba maman na biso oyo to rejoindre bango ba parole vraiment. Coupé. Bonjour maman. Bonjour. Ah papa, marché loko etikala te. Tozo vanda katika to vanda kaka. Musala kosala eza te. Yango tozozala mais marché comme tel eza te papa eza te bato basoma solo mbongo eza na circulation. Mbongo eza te toyebi te kasi to bambongo ngo tozala ngo yango ebaluka na maboko na biso. Mais place pena mbongo nguta o bato bakosomba en tout cas nayebi te soki eza ou bien soki eza te. Siko, ça dit à quoi par rapport il y a situation où les amis. Ah papa biso tozo comprendre te. Po biso to mona ka keno circulation à partir de mbongo bato bazosoma mbongo yeba ka mbongo ezali. Mbongo eza na circulation mais soki bato bazosomba te tozoyeba te toyebi ntina nango te. Ça par rapport à dollar ndenge mati ou comment? Papa dollar ata emati te biloko ezomata tozoyeba te mpona nini. Po bato toyebi ke bato mosala bafutamaka bien te misala mpe ezalaka te. Sio dollar wana ezomata di ya kwa biso nde tokotuna bino bozomata biloko mpona nini po eloko moko changement moko eza te po sikoyo okoyoka dollar emati ezomata mpona nini. Wana te papa kopo normal yango. Oh kopo na oteka 1500. 1500. Mais ba client pe bomuna na muke po bato bazolia du jour au jour. Muke en tout cas bazolia. Mais quand même quand moi changement eza par rapport. Maman mususu akosomba ta 10 ou 5. Mais comment kaka moko mutu po somba
donc azobanda koloba nano oyo ekomi boye mpona nini ti na suka nango ka libomo mpo esengaka ezosenga kaka somba ata moko. J'espère bien aux Ali Bakonabo Bazali Kolandayo. Message ni oyo ko kopesa na bakonzi ya mboka. Message nini bango bazala na souci na biso balinga biso pe tolinga bango papa. Po eza vice versa. Soki biso to bango bazosala po biso tozala. Biso vraiment tokosepela bazotambwisa biso na ndenge malamu biso pe tokosepela kolanda oyo nyonso bango bazoloba. Merci maman. Merci beaucoup. Mutoki na sali 3 jours. Tala na sali tene to fanda kata wenja. Mutako bomsela biso wenja ko lokota biso azate. Ba tongo to votaka ba kufa bazala bomoy. Ba tongo to votaka bazala kawat. Biso to bamaka na ko nyoka ba banzela ba poto bisika nso mabe ka. Bana to zo tangisa minavali cher. Bon minavali ngo vraiment ko teka ya marko ya to futela minavali. Ekola masango ezana na komese 7000 tozoko kolesa bana te boko voye vraiment bato to vota bazawa tolembi parce leki makasi na kati ya mboko nakati ya mboko muta kosunga biso azate muta kolokota biso azate kaka tolelaka mikolo nyonso pasi yango ekosila ti mikolo nini tolembi na biso batika biso kimia po tolembi pasi eleki mikolo nyonso masango cher fufu cher dollar emati tozokende wa transport cher tosuka wa mikolo nyonso bazalaka nde boye ofiasa baninga ezalaka nde boye boyokana baninga ezalaka nde boye tolelaka mai ya misu mikolo nyonso okopangisa biso mai ya misu te bokopangisa biso mai ya misu te bolobaka na biso nde boye elaka ngo ezalaka boye bapasa ngo ezalaka nde boye mikolo nyonso na lembi mayele eza kosuka ngai mwa kotangisa bana eza te mwa kofuta minerval eza te mwa kolesa bango eza te surtout ngai veve naza na pasi makati kofutela ndako cher mutu akolokota biso aza te mutu akopangisa biso mai ya miso aza te mikolo nyonso tolobaka kaka koloba ngo mpe tolembi bamosusu surtout nzela bikuku wana bamemaka bakoni na mutu nzela ebukana tala na biso sika tofande bainfection tozozwa chaque jour mutu akolokota biso aza te bainfection awa tala na bainfection awa lelo sombi kisi ndenge moko ozokomikwanza mikolo nyonso tozozwa malade yango mbongo tokotraite yango yokowuta wapi mbongo yokowuta wapi nakomwa moke onga nazwi soki 3000 oyo yango nakofuta minavale yango nakotraite malade oyo bainfection nga nakotraite malade oyo bainfection oyo nazokoka lisusu te mayele eza kosuka bosala oyo bolingi nzambe asunga bino bandeko nyonso na bateke basili na kokufa eloko toza nango posa toliaka malamu eloko toza nango posa atiela biso bahôpital ya bien eloko toza nango posa abongisela biso banzela eloko toza nango posa na bateke abongisa azwa desizio ya bateke wana desizio moko ezozwama na bato bazokufa na bateke eza te bato basalelaka biso bilanga bazalaka kuna na bateke bango nyonso babimi population nyonso etondi lisusu awa bato bakufi ebele boko siko bilanga yango masango yango tokozwila yango lisusu bato tolesela bana babongisela biso programme ya bateke solution moko ezozwama eza te na lembi na suki kaka wana biloko eza mata partout tokokoloba kaka awa te mboka mobimba ngai mpona ngai nakokoloba monde eza na crise eza mpona crise okokoloba awa te wapi nde bato baosepela mpo nauti koyamba mopaya moko awuti swisse azoloba kuna mpe crise moye te koleka ti awa karbina ebanda komata kala kasi biso awa na biso tolingi kaka kosala mondungu komata kokita bilanga tosalaka te sikoyo bilanga tosalango ndeni baosalango ndeni soki bakonzi bango moko bapesi biso ezali bamoye osala bilanga te emena komo eske tosala bilanga eske soki yo bapesi yo bilanga oyo kosala na mita oyo okende koluka mpesa kosala bilanga lokola ngai boye nakende kosala bilanga te nalingaka naya nasomba sikoyo baoyo baosala bilanga soki bango mpe balembi na bango mabele mpe ebebi
Ok, maman, Yozali, mon mboka, message ni ko ko lancer par rapport ya conflit aux Israël, bande ko la biso ba tekena ba ya ko ba bali ko bunda, ya ba maman musu bazali ko loba, biloko moyen et ya awa ezate parce que bato baloni la kapango, ba kimina ba teke, bazo ya awa na kata Kinshasa pour na ba bitumba wana. Yo message ni ko pesa. Kasi bango ba ko tika ka bitumba wana, eloko ba oyele le biso to yebite. Sikoyo bazo buma bato, bazo bebisa mboka. Sikoyo batika ka bitumba wana te. Toza na crise, batika bitumba bato basala misala. Merci beaucoup. Maman Julien de Monio Awa na marché ozo sala ni. Ngai nazoteka lipa. Tala lipa oyo. Lipa oyo mwana inane penza kolia yango penza kotonga. Lipa oyo. Mindele bazala kobebisa mboka na biso. Biso bakolo mboka tozonga sima bango nde bakende liboso. Lipa oyo mwana inane soki bapesi akolia penza tondi. Ebongo ngai mama mukolo na kokisi 40 ans. Lipa oyo na kolia yango penza na tonda. Lipa oyo maman isa combien? Lipa oyo 300 francs. Tala lipa 300. Oh, ya boulangerie ni. Oh, boulangerie ya Rai. Ya Rai, il y a congolais ou bien habitué? Eza nde ya étranger. Ça dit à quoi lipa oyo ezalaki boye et bana papa. Lipa oyo ezalaki ya 100 francs lele komi 300 francs. Tala lipa 500 francs. O lipa 500 o. Lipa 500. Babongisela biso mboka ebongo. Lipa ebebi, mboka pe ebebi. Lipa o mwana inana kolia yango atondi. Yango toza na posa mboka ebonga. Après plateau de bateke mboka ebebi bana classe ekufi bilanga ekufi sikoyo biso tokolia ndenge nini pe bazokufa mpe nzala baétranger bakoti kuna bango bakoseli makambo to bayaka na bateke eza bayaka te eza baétranger bakoteli bato kuna babongisela biso mboka information eza bongo eza bayaka na bateke te eza baétranger bato bakoteli bato kuna na kati bango nde bato nde basali mabe kuna nde bene batrahir mboka na biso batrahir mboka na biso mpona nini mpona nini mboka ekufaka boye biso moko bakolo mboka tokomi bazoba mpona nini mboka ekomaka boye ngai bakonzi nasengi babongisela biso mboka bana basisi baklase misala eza te bana bazotanga bien te bohôpital ya bien na mboka mpe eza te mpona nini babongisela biso mboka bazongisela biso bato ya plateau de bateke mpo masango eutaka na plateau de bateke fufu mpe eutaka na plateau de bateke babongisela biso mboka na biso bato bauti plateau bakomi koteka manga bakomi koteka mapa sikoyo biso bakolo mboka tokosala ndenge nini susi na ngai eza kaka bongo bango bakonzi babongisa ngai naza kopera nateka sombaka badra natambusaka na ngai na bapartout yango wana nasengi na bakonzi na biso ya mboka nakendaka ti maluku nazalaki jour moko na maluku mpo nakatisa na ngambo na biso to nateka biloko na ngambo ya braza banda na maluku ntina kwa mutu espace wana nyonso satingisa tekela barwandais moyen tokatisa kuna lisusu eza te moyen topeshe kuna eza lisusu te espace banda na maluku ntina kwa mutu espace wana na ngambo ya braza eza barwandais barwandais batie bafeme na bango babokola bangombe mpe baya konyokola biso na kongo meme bitumba oyo eza na kwa mutu eza bakongole te eza barwandais oyo baza na braza nde bazoboma bato bandeko na biso bakongole bayaka na baoyo wana basali mbula ebele babalana babota totikala koyoka eloko wana te awa kwa mutu na Kinshasa eza faible distance batala na msasunisi biloko ye aluki barwandais balongwa epai na bango mpe baya na braza mpe baya koboma biso ndenge makambo ezobima na este barwandais bazoboma biso na este nde eye na kwa mutu nazofenga na gouvernement nazofenga na komite nyonso oyo ya sécurité batia sécurité malamu baleka basa suivi na maluku banda maluku ti kwa mutu nga na voyageaka nakendaka maluku ti équateur ya mai na mare ya braza eza barwandais nde bazosala biloko wana na kwa mutu mpo baloba
soki komona na nda nazo vivre même na Brazza na Kenya nazo na Kinshasa na mangaka tanga kingo ata pia la corps étranger ba de ko Congo c'est le bako seke to za malamu tozo kemba na une na tiata kwa papa eloko na liboso mbula soki eyawa mai etondi totekaka bien te ya mibale bilango mpe totekaka bagrene oyo nyonso fati ateki yango ateki tokoteka bagrene wapi biloko ezotambola te esika kotekela eza te sikoyo tokokende wapi yako bagrene biso evandi baya koteka eza te biso tokenda koteka kuna na wapi na njili bilanga ateka fati siko tokende wapi na alenga imbu ateka yango siko banyongo na banyongo mbona biso kotebetiaka bagrene kuna ekangama kuna siko tokozila yango wapi tokanolela wapi mboka yango toyaki yango oyo beto yango oyo esali biso boye na bana tokotangisa bana ndenge nini mboka ekufi papa bana basila masheti bana bakoma basila masheti bakele na poka zuma tokende wapi tozokoka lisusu te bitu bango ezeyinda kuna sikoyo tokende wapi papa. Ça va maman, message oyo olancé na bokonzi ya mboka olingi basala nini? babongisa po tobonga biloko ekita apo tolia bien bitu baona te esila bandela biso na bateke basala nini basili mingi baye kokima awa soko tokosukela wa bateke mpe biloko kuna eza te toleke ebele kuluna alongola nde kuluna alongola kuluna epena biso mobulu papa awa na butu yokokomi na pokwa moya okende eza te okena sekisako siboye bakati yo transport mpe eza te siko tokosika wapi siko peye yango ya nani ya biso nyonso peye yango ya nani. toye lelo na kati ya marché na bino okiomeka koexplike na bandeko bakolanda à travers le monde badifficulté nini boza kofunda nango biso na wendi na biso oyo neti ngai kombo na nga mama Colette natekaka bagraine totekaka na potopoto moto akobongisela biso marché aza te so mbula ebeti esika kotya eza te mona bakotyaka likolo potopoto me yakomona bato wenzi bakoya osalongo bozwi mbongo salongo bopesi salongo yango topesaka wenzi babongisaka te ledenga natekaka graine banda na atya awa tozoteka te linzanza graine ezalaki na 3000 totekaka me banda tongo 3000 okozwa ata moto asombela 3000 oyo aza te mpo to banda oteka bagraine oyo na bilanga esika totekaka bilanga bateka bakomisa bandako bana soki bakei badeklare bazobenga na bana bazwi mikondi bakei moto asombaka terrain wana ayokani na bakuluna bandi kobeta bakolo mboka wana bakolo bilanga bazwa batika na bango mpo bana babandoki etambwisa bagraine na njili moye batambwisa susu eza te ndenge naza kutu banda ntongo ata 500 nateki te ntina meli te me bino botambola bolie bomeli me biso kaka boye sikoyo na pokwa bana na ngai na basalela bango wendi na nini ekola masango 5000 6000 8000 soko otiki 10000 eyokoka te na biloko ya kolia sikoyo mokili yango tokomema yango wapi botalela biso toza na eloko ya koloba te bino nde delta bobundela biso mpo na ngai na suki wana oyoka lelo badepute bazoswa 21 $, tanke bino bamama bozosuki message nini okopesa na bandeko oyo boyeba kovote mpe kosala confiance badepute wana eza motema nde ya mabe mpo neti bametre bazotangisa bana bazozwa mbongo te bato mingi bana biso baza batanga bazozwa bango na klasi te mpo mwana sala
mosala loba taza na mukonze sika wana batie mwana musala mais bango bazozwa $21 babongisela pe baninga mususu il fallait bafutaka pe bango ndenge bango bafuta $21,000 maomona mutu ayekende musala le mususu azwa kaka $100 ndako afutela $80 bafute 100 wana afuta ndako afutela bana classe oyo te alia bobongisa kaka mpo mboka eza ya biso nyonso tu eza mpona badepute te nasuki kaka wana nazoloba boye mboka toza na pasi bana mibale bazokumba mituka ezala moto ya deux pine ezala oyo ya pine moko bana mibali moye batambola te na prince mito bazobotela na basoda vraiment ezopesa pasi basoda batiaki bango kimia batiaki bapelisaka moto bana moye batambusa mito eza te bana soki bazotambusa moto kita ale basoda baboteli moto bakeni yango mwana ti maboko na moto vraiment ndoma tokotonga yango boye biso bamama tozomona ezopesa biso pasi na motema likambo oyo bozomona te bino bamikonzi bozomona te po bana mibali bayiba kaka tokangaka bango toboma bango kaka kaka wana nanga mama nde nazomona yango ezopesa ngo pasi tala na degre onga na telemi na mitao yanga na kokozwa basa ya mai boye natambolaka nazokoka te kasi nazotambola mpo na nzala question na ngai yango wana nalobi. Merci très chers fidèles abonnés, vous étiez nombreux au Bolandi. Vraiment, comment est-ce que ma maman a dit ça, ma pessi, ma doléance na bango. En tout cas, j'ai eu de larmes. Mon thème ezoki, pasi makasi. Total, ma maman, il y a mikolo boé. Dans le pays où ils allaient vraiment, bazali na ba autorité moko responsable. Ba âge ba maman oyo et singi la kabasa la na retraite. Fallait ba na occuper ba maman bazoya na se ya moi. Na se ya moi o bazali koteka, il y a des problèmes, il y a des choses au énumérer plutôt o pesi biso vraiment passi. Côté que zali ya malonga te wenze o bazali koteka soki mbule bandi en tout cas gloire à Dieu parce que tu es na période de saison sèche que s'il s'agit mbula makasi les bandits soki bambule bandi ko beta ba maman bazali ko déclarer solo oyo bimisaka il y a une maman qui a déclaré à chaque fois l'infection et soit bango à chaque fois babela rabatifoyi baganyaka ya malonga te ba 3000 francs ba 3000 francs na ba kipe ezali ko lia bana classe ya bana ba kipe sur na maladie o bazali ko joa. En tout cas, message on a valu qu'on l'ensemble plus précisément dans son excellence Gentilin Gobila, c'est lui qui est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Bon, mais un peu qu'on pense vraiment à Bawenzi. Bawenzi pirate, ba marché pirate, ils allaient tellement ébélé, ba maman n'a vu sur le là, il y a une maman qui a dit qu'on déclarait et si Kabila a on va venir qu'on ça la bagraine, ba kondiambo ka bateki yango. Moi ba somba ba graine ezalité bande ko na biso ba teke o ba ne ko sela bango bilanga ko somba masango ba na ko ke somba kuna moi ko somba biso ezalité parce qu'il y a eu une guerre o ezakuna on se pose des questions koto to la transport ezali ya ko mata koto to la mbongo ezali ko mona na te koto courant ezali pasi koto ko ezali pasi non en tout cas je me pose des questions to zali ko kende wapi tozali kokende wapi tozali vraiment kokende wapi ça fait tellement mal que mona ba maman de bazali ko oyo bozali ko mona soki lelo nazali ko loba boye soki lelo na yekola grâce à une dame une femme battante courageuse on va ko se lever très tôt le matin pour na kotanga et pourquoi vraiment bozali ko sacrifier ba maman na biso à chaque fois ba maman bazali ko lela à chaque fois ba maman bazali ko lela ce n'est pas pour la première fois que tambola dans toutes les villes il y a ville province il y a Kinshasa. Il y a capitaine à biso Kinshasa autre joueur vraiment ba interview ba point ba doléance ba maman na biso bazali kolela ba difficultés zali belé le matin là ba bimara na tongo pona kokende na ba parking ko somba biloko phénomène kulu na lisusu il y a des mamans au monde ba botolier 550 000 francs il y a une maman au ba uti ko botolier 550 000 francs maman on ezali fond na ye oya tangi la kabana oya futé la kandaku oyo a laissé la kabana na ye maintenant ba kulu na côté epai côté au transport ezali passe côté ko les ali passe côté mbongo na circulation ezali ko mona te eza enfer to ezali eza enfer to ezali nini gouvernement en place je me pose des questions o ezali loi to ezali ko le kana stage ali felo sincèrement si c'est elle m'a su ezali bomboy
mais ba difficulté o ba maman na biso ba pesi biso to koki ko vivre yango te. En tout cas, je tiens à attirer l'attention na ba autorité na biso be penser vraiment et sika ya ba maman na biso ba te kaka oyo. Ba maman na biso bazali ko lela marché oyo soki ba mbule bandi ko beta en tout cas et comme ka catastrophe. Ezalaka vraiment bien te solo ngama wunde na vandi bo nazali vraiment ko sentir border ya bien te. Wana ku ba mbule bandi te. Ba biloko ba te ka soki e poli en tout cas ça devient tellement bizarre. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes au Bazalara fidèles et à chaîne Nabino et Yokani Télévision. Merci à toutes les personnes. Là, je tiens à remercier celui qui a assuré la caméra, Gamos, le grand réalisateur. Merci à toi, à Mireille Mboteno, vraiment. Sigano Soubozali. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie. Je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes que vivent au quotidien les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide, comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Ndeko papa, ndeko mama, élève, finaliste, topé pré-finaliste. Yoka, yoka bien, yoka lisusu bien. Collège Sylvain, Bazali Kosala inscription, bonne école primaire, Collège Sylvain, Azali Kobanda inscription, des premières années tina 6e. Et bongo cycle de base, de 7e à 8e. Maman Nangaye. Enseignement de qualité. Peb enseignant, il y a hautement qualifié. Bazali une expérience et Kuba. Tala batman bango kitoko kozanga tendeko et bongo pour la secondaire na humanité collège Sylvain organise les sections et options ci-après commercial et gestion coupe couture hôtellerie construction latin philo maman nangaye scientifique pédagogie générale électricité générale mécanique générale ya boyna zanga kozanga tendeko yo moto sala examen d'état mbala ozwakate occasion yangoyo okanga bakoko na banoko bandoki tala
yaka kozwa diplôme na yo na collège Sylvain. Bango baratakate 100% sûr. Collège Sylvain, formation ya solo, formation ekuba. Ndeko otangisa mwana na yo na ba école moko mwana zwaka mayele kakate tala kimambango na collège Sylvain. Bamba te kuna formation ezali ya kitoko. Formation elenda be ekuba. Ba formateur bango moko bazali bien formé. Mama nangaye. Adresse Avenue Ntsakala numéro 14, quartier Kimpe na Binza Delvaux, na commune Yangaliema. Référence Météo Adré Baumbu. Téléphone Benga na Lombango Penza, Boba Bombela yo place. Au collège Sylvain, la formation du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est le seul souci des 5 enseignants du collège Sylvain chaque instant. Poème réclamé par l'élève Nyanda Bundinga Rosie de la 6e année au collège Sylvain. Je vous remercie. Si les canards savaient parler, il aimerait bien aller le dimanche au café. Et si l'escargot savait téléphoner, il resterait toujours au chaud dans leur coquille. Recitation réclamée par l'élève hier que je vous dis, mais là de la 3e année primaire au collège Sylvain. Je vous remercie. Un jeune enfant des entre toi, ami au milieu.